pai, nosso tio, querido Felipe, morreu como um cristão. Eu posso me considerar como seu pai espiritual. Biso makila to bosa na rate. Makila bene da biso. Doza na ti suka. Wana mwana biso. Vraiment ya Freddy to salaki nyonso. Ba camarade na ope ba bundi. Ba bundi vraiment. Impresa na ope e bundi. Po ba récupérer ozaki santé na yo. Tolongi te. Okando ya Nzambe ekokisami. Freddy lek na ngai tosali nyonso me tolongi te ele osenga na yo baka naboyi na shako tokotika yo oya na kimia elasengi na bozongi na biso tozonga na kimia likatetia kozomondemana na kimia. On a aussi merci na mutu nyonso a soutenir biso. Bata musala, ba collègues, ba camarades, merci pena. Na minga pesa ba on te merci. Programme nyonso na église ekomba biso na mateya après mateya ekomba biso na louange après louange bafanfariste bakokota après bafanfariste so bakoti tokotika mpe nzela na bamama bazali bana banzembo bango bayembaka bana ndenge batambolaka na kati ya matanga. Toza pena na souci parce que oya uti kokufa oyo Freddy Lemba donc aza grand baoba pona biso azalaki ressembler ya famille mobimba soki toza ba problème alors tokoki kofanda tozwi na biso ba compromis mais décision ya suka ebandaki kouta mingi epa na ye.
Charles Bomba ya tokomona espiritualmente o corpo do Papa Freddy, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse corpo vai, Senhor, em paz. Voilà, je prends le courage de vous saluer. Ça fait très mal la disparition de notre papa, notre frère, notre ami, notre camarade, notre collègue, notre grand. Donc, il était ami de tout le monde, il a été bien avec tout le monde. Voilà ce qui se passe à la disparition de Freddy Lemba, qui nous a quittés du Chante. Ça fait très mal. C'est l'une des choses qui nous a imposé qu'on soit ici avec notre équipe de Angola Ultima Hora. Donc, Bisotoye a l'axabino exclusivité et Kobanda, Ndenge Bembe et Bimi, Ndenge Ebembe et Kokende. Torozale Longona bino équipe na biso ya Angola Ultima Hora pour vous présenter comment les choses vont se passer à l'obsèque de notre papa Freddy Lemba qui nous a quittés. Et voilà, la famille est là, les amis sont venus prendre ces derniers hommages pour leurs camarades, pour leur papa, pour leur frère Freddy Lemba. Et je vous présente comment les choses vont se passer pendant la nuit et dans cette grande obsèque de la disparition de papa Freddy Lemba. Et on va continuer juste après. Merci.
Uma informação importante que você precisa ouvir. Fechemos nossos olhos, vamos fazer a abertura do nosso programa. Oremos. Eterno Deus, mais uma vez rendemos graça diante do teu trono. A Bíblia diz: em toda circunstância devemos glorificar o teu nome. Essa é uma das circunstâncias, Senhor, que nos levou cá para poder exaltar o seu nome. Obrigado, Senhor, por permitir a morte do teu filho. Senhor, que na noite de hoje tudo o que será feito que seja pelo teu agrado. O que não é bom, Senhor, nós negamos. Nos conduz na sua paz, do princípio até o fim. Pai, que todos nós sairemos aqui bem e que não haja nenhuma coisa de mal que pode surgir depois dessa morte. Em nome de Jesus Cristo, entreguei todos os programas que serão feitos, Senhor, da pregação, Senhor, da música, nas tuas mãos. Para podermos compartilhar esta dor. A boca é minha, mas as palavras não são minhas. O que nós temos pequeno, queremos falar a todos que estão presentes neste lugar. O corpo do nosso irmão, e a de amanhã, a partir de 9h30, amanhã 9h30 ou 10 horas, será retirado aqui. na Benfica. Vamos lá no Benfica para o E interior. la bisirete ndeko nyonso Quero dizer todo irmão, oyo akozonga na ndako aquele que vai esengeli casa, amilengela tem que se proteger. ete soki ngonga wana ekoki E quando chegar o momento, soki akosepela to akondima se vai acreditar kokende kokunda ndeko na biso e ir no enterro do nosso irmão, azala na biso eloko. que esteja conosco.
Posso me considerar como seu pai espiritual, porque fui eu que lhe fiz acolher Jesus Cristo antes dele morrer. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje, ele morreu como Filho de Deus. Amados em Cristo, a morte é para todos nós. Chegou o momento de cada pessoa escolher o seu caminho. Já fizemos muita vida, já bebemos, já matamos, já destruímos, já fofocamos, já fumamos, já fizemos tantas coisas. Qual é o resultado? Qual é o benefício? Todos nós vamos morrer. Você pode vir hoje aqui no óbito do Papá Freddy. Amanhã também vamos vir no teu óbito.
bana ndenge batambolaka na kati ya matanga mpona kokomisa matanga na ntongo. Alors fondé pour la lelo chicha. Donc on va continuer lobby après enterrement. Ceux qui passaient à disponibilité, Bishop Amia Freddy, Toseni pasteur Ali Bissabiso. Tu es dit de postuler pour grandir. Et si vous avez ceux qui peuvent diminuer, la zone de Katiawa, Bobé Kaye, Boye Bissale, qui va camarade à Freddy, va se rétracter. Oye Salama qui est avec mon Kérel, néanmoins, ceux qui ont fait c'est la Zali, Boye comme ça, pour couvrir le moment Oyo. Ça a été prévu, je vous avais déjà dit. Et voilà les images pendant la nuit, comment la famille ont pleuré, comment la famille ont fait leur dernier hommage pour leur papa, pour leurs amis, pour leurs camarades, pour leur frère Freddy Lemba, qui nous a quitté l'illustré disparu aujourd'hui. Il était en vie et la mort a décidé autrement. Je vous donne le temps de savoir comment aujourd'hui le matin nous sommes revenus encore pour faire montrer comment Makambero Lekati, te reconnu na cimetière, Tiba Kunda papa Freddy Lemba, Oazala qui mort on a biso, les lois Azali suna bisote, Mokilio bozo mona na simananga, batunyo so baye ko kabola pasi, baye ko kabola maona bango, na famille o ba perdre, moko na bango, Oazala qui baoba, et bana ba perdre papa, moi si lelo a commis veuf à perdre mobali naye, bandeko ba perdre oya bango ndeko, ba collègue ba perdre oya bango collègue Freddy Lemba. Et que Dieu t'accompagne, que la terre des ancêtres soit toujours doux pour toi. Et de là où vous aviez parti, c'est le Dieu qui savent le secret de la mort. Alors, je vous montre comment les choses se passent. On va prendre la prédication et le dernier aux obsèques. On va accompagner encore le cortège jusqu'au cimetière. L'équipe d'Amso toujours Yangola, Ultima Aura, ingénieur Patrick derrière la caméra, ingénieur Trid aussi qui accompagne cette grande équipe d'Angola, Ultima Aura. On va accompagner le cortège jusqu'à où Papa Freddy va être enterré et puis on va revenir dans ces lieux là où Papa Freddy allait la maki. Ah, on a casqué les assalos, les références, Batutu Bayebi Awa.
et si plus matanga ya bato bazaba célèbre ba noble et les kaka plus art na casquelle. On est ensemble pour faire comprendre. Quant à moi, je dis mes condoléances à toute la famille au nom de notre équipe d'Angola Ultima Hora et au nom de la presse de la diaspora. Et mes condoléances à la maman qui a perdu son mari. Et mes condoléances à ses enfants, à ses frères et collègues de la part de notre équipe d'Angola Ultima Hora. Je vous donne le temps de suivre comment la prédication va se passer. Et puis, on va faire la levée du corps jusqu'au cimetière. On se retrouve juste après cette grande prédication du pasteur et puis le cortège accompagné jusqu'au cimetière de Benfica. Tozo kende biso no soto kende hotel esika papa Fredi Akokundama. Tozo ko accompagner toujours bana il ya ba perdre oya bango ya makasi et ba dispatchant ba perdre moko ya ba pilier o asala marama minene André Le Macharin Nzambe sira surtout vous êtes blessé et Dieu Le Macharin Nzambe pardon et papa André Lema. Le boss André qui a perdu l'un de ses piliers aussi, l'un de ses bras droits. Et merci, sois courage, que Dieu te donne la force. Il y a qu'à résister, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Liwa et Zamora Marambo et Marabiso, tout, mais tu reconnais la mort de Biso Nyonso. Mes condoléances à vous tous, courage. Alors je vous donne le temps de suivre une prédication au Salama et puis on se retrouve juste après. Biographie ya yana biso oyo atiki biso. Kadi bamuta barumo bakongo tusongi na bokinga ingeta yetu bakongo. O bamikolo baloba na biso ke toza bakongo foto na kiseke toza bakongo. Akina bo yetu bakongo foto ya brandinga yetu yansi. Yango eke biso toza bakongo foto loba na kulongo na biso ya mboka na biso. Aketo yo Fredi Ngumwani. Yaya na biso ya kufi kombo na ye. Fredi Lema. Fredi Lema. Kuna wakutuka kuna vata ya Kinshasa kuna Congo RDC. Ye abotami na mboka ya Congo démocratique à RDC. Wakutuka muna le 20 février muna 1968. Abotami le 20 février 1968. Originaire Congo central. D'origine ezali Congo central. Mwana ya Mata Congo. Mwana ya Matama Congo. Famille. Famille na ye. Angalaza Congo. Angalaza Congo. Gumu atata wabuta tata Fredi. Congo ya papa oya boti ya Fredi. Umwani tata Bernard Binyamu. Congo na ye ezali papa Bernard Binyamu. Gumu amama wabuta tata Fredi. Congo ya mama oya boti ya Fredi. Umwani Nzuzi Ariette. Congo na ye ezali Nzuzi Ariette. Una manyeto tata Fredi wakutuka. Congo ya na biso Fredi abotami.
babotami na libota ya 12 personnes. 8 garçons babotami bana mibali 8 et 4 filles. na basi 4. Donc, Mabakala Manana et Bakendo Baya. Donc ezali lokola mibali 8 na basi 4. Yani wakala bonzo mwana wazole. Ya Fredi azali lokola mwana ya mibale. État civil. État civil ya Fredi. Yani wakala yakala da somba. Ye azalaki mobali oyo abalaki. Tata wa mwana wa Mosi abana 12. Abano mwana wa Mosi basonekele kuka. Atikeli biso mwana moko. Yani pe watanga tata Fredi watanga. Ya Fredi atangi vraiment makasi. Wasala vikrasi vya graduate. Atangi ba classe ya graduate. Kuna nzira ya science économique. Nzira ya science économie. Kuna profession ya tata Fredi. Profession ya Fredi. Yani wakele bonzo dispatchant. Ye azalaki lokola dispatchant. Kuna aéroport. Awa na aéroport na biso. Ngati sukada yufula bo enkikima kineti lufuwa lompanyeto. Ya mususu batu mususu bakotuna nini oyo esalete ya Fredi atika biso. Kadi etwa ontsolo tukatukili kudifika kwa kuzinzo. Wete biso nyonso touti na bandako na biso. Bakendo bela bafulu. Basi oyo baza esika oyo. Bakasi bayufula. Bamisusu mpe bakotuna. Bakala bela bafulu. Bamibali mpe bana esika oyo. Bakendo si bayufula. Basi mpe bakotuna bango. Evo mutu yomele dilanga. Mutu oyo kokenda ye kolela. Enkia mayela kokia maladi kafuiliti. Akufi na maladi nini ou bien akufi lolenge nini. Yautsulefana emvutu. Yango nde tokopesa réponse. Evo panyeto ya Fredi. Yaya na biso Fredi. Kafuli ni munkeleko. Akufi na munduki te. Kafuli ni pe mu accident. Akufi pe na accident te. Nanti panyeto wa yela kibene ya kene. Yaya na biso vraiment abelaki. Etemo tuse Ivo. Biso moko toyebi. Evo mayela maluti lingolo. Soki maladi eleki makasi. Evo kisi kawele kibene ya ngolo muluta mayela ko. Soki kisi ezali susu kondima vraiment maladi te. Ika muntu foto kafuwa. Wana vraiment elemaka mutu na liwa. Idiau ne idineti Ivo sina kibene di neti mpanyeto ya Fredi. Yango wana vraiment ememi ya na biso Fredi ti na liwa. Mtawa mfutu kulu munadifika vyetu. Mtawa mfutu kulu munazinzo zeto. Anatamu tokozoma na bandako na biso. Oba tuyufeti. Soki batuni biso. Mzaya mwetu fekifo kila. Toyeba ndenge nini tokopesa réponse. Sangeto. Ndeko na biso. Kelenge yelaka. Abelaki. Famili sali ni bonzo boko. Famille tosali nyonso mpona ya na biso Fredi. Kompani pe bapengi bonzo boko basose. Kompani mpe basali nyonso mpona ndeko na bango Fredi. Bakuni pe. Bakamaradi mpe. Basali ni mankulu. Basali nyonso mpona ya na biso Fredi. Kansi desisio ya tata Nzambi. Kasi lokola ezalaki bokano ya ye moko tata Nzambe. Nzambi songele nzila. Nzambe alakisi nzela. Yango lelo mukolo ya suka toyekolela ya na biso Fredi na nkombo ya Fredi. Toyebi ete programme mosusu ekoya na nsima. Tolingi toprofite koloba na bandeko na biso oyo baza na kati ya esika oyo. Soki ntango ya kokunda ekoki. Soki tokei. Ntango tokozonga lisu na esika oyo. Mpona po ete moko na moko ameka kozwa mwa molangi ya mai ata ya sikre. Oyo mpe akozala presse. Eza problème te. Kasi na ntango ya komela mai ou bien gazoza.
soki ntango ekoki ozongi vraiment na kimia epai na yo mokolo ya lelo mokolo ya suka tokabwani vraiment soki programme mosusu ekoya mpona biso bato ya famille nayebi ete biso na famille makambo esili te ezali toujours kokontinue mpona biso bato ya famille totie boye haverá mais que ela vai começar a ver imagem do falecido, porque a Bíblia diz não há relação entre os mortos e os vivos. O vivo está na parte dos vivos, os mortos está nos mortos. Se porventura a mulher começar a ver homem, então já não é mais Deus. Por isso nós estamos a fazer este ato de cerimônia de que a nossa mamã, a partir de agora, ficará livre do Papá Fredi, fisicamente e espiritualmente. Amém. Então, peço também ajuda, se há homens de Deus aqui que possam me ajudar nessa oração que vou fazer acerca da nossa mamã Karina. Oremos no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não há relação entre os vivos e os mortos. Hoje, estou a separar o Papá Fredi e a nossa irmã Karina, fisicamente e espiritualmente. Nenhuma coisa, Deus, vai lhes ligar. Nenhum contato em nome de Jesus. Papá, que esta relação termina hoje. E agora, Pai da Glória, estou a fechar todas as portas que serão abertas na vida da nossa irmã Karina. Estou a lhe pedir, Senhor, qualquer coisa que vai ressuscitar espiritualmente o corpo do Papá Fredi, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse corpo vai, Senhor, em paz, no lugar de espera, aonde que Deus destinou, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Pai, a tua proteção em vida na tua filha, que a vida dela seja vida, Senhor, de abundância, de bênção, de prosperidade aqui em frente. Senhor, tudo que ela fazer em diante, que seja abençoado, seja pela glória e a honra do teu nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Na biso, grand frère na biso article biso. Likolo azali témoin. Mapele azali témoin. Komana lelo. Ezala te kona sima ya tata. Mwana ozomona makambo.
Mwasi adosala tour Désolé, vous savez, pas de notion à papa Freddy. La porte, l'autre, la notion, je pense qu'on a volé là, la porte. Pas de notion à papa Freddy. Et la malade, on ne peut pas dire ça. Pas la papa Freddy, on va y être là. Kulibalika na oyo amana kubokola na ngambo oyo amanaki kotambisa bana baleka botika nzela bana papa Freddy nasema toko balema de papa Freddy nasema toko balema de papa Freddy c'est là c'est la porte c'est là la porte c'est là Masima. Paga bando papa. Famille papa Freddy oleki koumela wana te oleki kaka obali bakase bino
Camarade, bakolege ya mosala baleki bakamarade ya Papa Fredi bakoleka Programme la biso ici, Botika déjà. Pai, em nome de Jesus, deixamos a nossa caminhada na tuas mãos. Nos acompanhe até no cemitério, em nome de Jesus. Amém. Fafaresa, vamos dar a sequência.
Devagar. Sénateur, les 30 na campo ya d'agosto, tokopuka boro wana. Tokopuka yango ya, publicité les équipes en place hein.
Então, hoje, chegou o dia do Papai Fredi, se cumpriu a profecia. A alegria do meu coração, como pastor, é que o Papai Fredi morreu por Cristo. Morreu, aceitou Jesus Cristo antes dele morrer. Então, é a mesma forma todos nós que estamos aqui. Veste de forma que está a vestir, mas não falta Deus no coração. Segue o dinheiro de qualquer forma lícita, mas não falta Deus no coração. Faz as viagens, mete make-up de uma forma excelente, para ficar bonita, mas não falta Deus no teu coração. Guarda Deus, porque amanhã você vai necessitar. Aleluia. Amém. Então, esta aqui é a mensagem para todos nós. Longité, elle est au sein de la Yobaka. Mais bon, il a fait autant que tu as eu. Elle a kimia. Elle a fait que la besoin d'un abisso. Tout ça, elle a kimia. Tout ça, il a fait la besoin d'un kimia. Ok. Essa. A outra família. Ya Fredi, eza biso ba famille na yo, côté ya bomama na yo. Tolobi boye. Vraiment ya Fredi to salaki nyonso. Ba camarade na yo pe ba bundi. Ba bundi vraiment. Empresa na yo pe e bundi. Po ba récupérer o ezaki santé na yo. Tolongi te. Okano ya Nzambe ekokisami. Chamamos a esposa também para vir fazer gesto à esposa. A esposa. Deixa da esposa. As irmãs do Papai Fredi. As irmãs do Papai Fredi. As irmãs podem passar. Pesa na buaca, pesa. Simba. Amigos.
Chegar aqui às quantas? 8 horas. Eu saí daqui 8 horas. 8 horas, vamos ver. Não for aí. Se não for quanto estamos aqui. Vamos controlar bem. Vamos chegar não for aí, ponto. Sai. Ai, papá. Kombo nani? Kombo nanga Kif. Kif nani? Kif Kimfuta. Kif Kifuta. Yo na papa Freddy Bozaneni. Ye benam datikela nga libeli. Saleki na ye propre. Leki na ye propre papa moko mama moko. Alors toyebi ko za na pasi mingi ko bungisa moko
ya babaoba na kati ya libota na yo. Bandeko balandi bino, ba collègue ya musala ya na yo balandi bino, ba yo kabola mawana bino. Nini oyo kikoloba na batu nyonso oyo babandaki na bino na pasi ti ndenge bokundi Papa Freddy na esika oyo tozali oyo bakotala yo. Bon, naosiaka merci na mutu nyonso a soutenir biso. Bata musala, ba collègue, ba camarade, merci pena. Na minga pesa ba ondeka merci. Alors, Papa Freddy pe atiki mwasi waza mwasi na bino lelo aza vef. Bana na bino nini okoki koloba na bango tant que papa. Biso ou makila tobosana kate. Makila bene dans biso. Doza na eti suka. Wana mwana biso. Merci pour l'intervention Nayo. Comprenez, sur le petit frère, il est trop émotionné de perdre son grand frère qui a été un bras droit pour lui, qui ont partagé des moments très immenses. Il reste toujours dans son mémoire et on ne va pas oublier. Merci beaucoup pour votre intervention. Comme on ezali Nono Bayoka, nazali membre de la famille ya Freddy Lemba, oya uti kokufa. Je crois yangwana kombo nanga. Oh, yona Papa Freddy bozan ndenge na ndenga famille. Bon, Freddy azali grand frère nanga parce que ye azali cousin nanga. Nga na botami na mama Kulutu ya botami na mama Leki. Alors toza pena famille moko ezali famille ya Mpangalasi Congo. De toloba na Kikongo. Donc il a français clan na biso yangwana Mpangalasi Congo. Exactement, tu as dit que bozan na pasi kobungisa oya bino ndeko. Nini okoki koloba na batu nyonso oyo balandi bino mpona kokabola mawa oyo. Et puis un message mpona vef oyo auti kobungisa mobali oyo aza moko ya bino ndeko mpona bana na bino mpe oyo babungisi papa po bino déjà boza un peu d'expérience à vie bokoyeba na façon boki komaîtriser makambo mosusu. Un message pour sa famille biologique instruit avec sa femme. Bon, mingi ya koloba pena ezate parce que toza pena na souci. Parce que oya uti kokufa oyo Freddy Lemba donc aza grand baoba pona biso. Azalaki ressembler ya famille mobimba soki toza ba problème alors tokoki kofanda tozwi na biso ba compromis mais décision ya suka e bandaki kouta mingi epa na ye. Soki ye aye donc cela veut dire to bandaki kozwa ba solution pe ba conclusion ya ba makambo nyonso tokokai kozala nango. Alors eza mawa mingi ndenge akufi mais toyebi ke nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka lokola nzambe apesaki azwi toujours tozokumisaka akombo na ye parce que bible elobi na biso ete na bacirconstance nyonso tokumisaka nzambe alors tokumisi nzambe mpo asali mokano na ye. Alors mpona bandeko oyo balandi biso mpona kolela biso elongo en tout cas toremercie bango parce que basali ndenge liloba nzambe elobaka ke bolela na bango baza kolela. Alors bango pe bayaki baleli na biso ensemble tito uti kotika nzoto ya ndeko na biso Freddy Lemba akufi na mabele na Benfica. Donc pasi pene eza mais courage na bandeko oyo batikali en vie et puis tokozala toujours unis tokokabwana te mpo toza toujours bomoko tozalaka toujours bomoko. Alors mpona mwasi na biso oyo atikali na mwana nayebi ke toujours biso lokola toza tokosala effort to soutenir mwana wana kokola na ye mpe betidi na ye. Je crois yango wana pena na ngala loba. Freddy Lemba est parti, tout est passé vers le cimetière de Benfica, là où Papa Freddy est enterré, famille Ezongi. Voilà, on est tous de retour dans ces lieux où l'obsèque se passe après le cimetière. Ce qui a été prévu va se partager avec la famille, les amis, les collègues, les camarades. Et après, chacun prendre la direction de sa maison. Je prends le temps de vous remercier d'avoir été présent avec nous et de nous suivre attentivement dans cette canal Angola Ultima Hora. S'abonnez-vous massivement. Vous avez vu comment les choses sont passées et c'est par ici que tout termine. La mort a décidé, la mort a une autre force. Papa Freddy est parti. Tout est fini par ici dans cette grande date. Et on ne le verra jamais. Il est parti. Mais il reste toujours dans nos mémoires. Et puis il reste dans les mémoires du Seigneur. C'est seul Dieu qui savent de quoi est-ce qu'il peut faire de tout. Au revoir Papa Freddy. Mais vous restez toujours de tout ce que vous aviez fait au monde. Ça reste comme les empreintes dans le mémoire de chacun
que vous aviez vécu ensemble et vous aviez partagé des moments, même ceux qui ont pris le temps de vous connaître après avoir parti. Le bienfait ne tombe jamais ou le bienfait ne tombe jamais dans le néant. Et on est sûr et certain que ça sera quelque chose de positif pour ceux qui sont restés. C'est une leçon pour tout le monde. Merci à tout le monde qui ont pris le temps de nous suivre. Et sûr et certain que Dieu est blessé énormément. Papa André Lema est blessé énormément. Pablo Kini, le Clarin Luanda est blessé énormément. Dieu Kini aussi pareillement. Et dispatchant officiel. Toute la famille, il y a des douaniers qui ont tout. Boza vraiment n'a pas si mingi na motema ko perdre moko yabino. Odon Vita depuis Paris, Papa Poto. Sûr et certain que vous êtes blessé. Et des côtés de l'île, je vois mon vieux Ange Martis en direct de Paris. Et Papa Freddy Lemba est parti. Je ne sais pas comment vous avez reçu cette information et comment vous vous êtes. Là où vous vous retrouvez en Europe. Papa Lopango Ange Martins. Messi Lubanzadio. Il y a Mobimba Ezaya Kolela, perdre moko ya oya bango soda ya makasi. Mauvais Kani Mumbele, encore et toujours. Et il est en train de pleurer son frère Freddy Lemba. Il y a Mobimba Baye Kolela, partager moment oyo, il y a pas si. Tokundi Papa Freddy Lemba avec la paix, mais douleur dans mon thème. Je vous encourage d'être là encore et toujours. Je vous accompagne au cœur avec notre équipe d'Angola Ultima Hora.